Omoni ndengo lelie. Mida. Omoni ndengo leli. Omoni ndenge salaka pasi. Ozongi. Omoni ndengo kombilobela. Na nzambe te poti babosa na nzambe te poti na opema ya nzambe mutalingi ke na pema. Na zongela mwa ba prière na ngai tout mais na kenda na église te. Vous comprenez na kenda na église te. Na ko boya ko ke église te tout po na pe na don fona bimisa don o na za na ngo ya ko yemba tout na ko boya na po ke église ngamo pe na sala album na ngapo na ebinde ba yemba na okota studio na luka ba encadrer mindele ba ko encadrer na sa ba chanson chrétienne na so na lingi. Vous comprenez donc c'est-à-dire pour les moments na kenda na no église te banda na uta Grèce na kenda na église te boti ko kosi na makambo boya ko ke église te tout po na pe na don fona bimisa don o na za na ngo ya ko yemba tout na ko boya na po ke église ngamo pe na sala album na ngapo na binde ba yembaka na okoboya ko ke église te tout po na pe na don fona bimisa don o na za na ngo ya ko yemba tout na oboya na po ke église ngamo pe na sala album na ngapo na binde ba yembaka na okoboya ko ke église te tout po na pe na don fona bimisa don o na za na ngo ya ko yemba tout na oboya na po ke église ngamo pe na sala album na ngapo na binde ba yembaka na oko Mida esuki wana te oyo moni esalami ezali kaka enlever le rideau nanu penza osouffrir te olobi oyo kiposa komiboma ambo me nanu penza otakame makasi te Mida yo moko ozomona ngo te okabwani na Gloria okabwani na Angelica Soso okabwani pwani Mida mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mida bomoni ndenge asuki. Bomoni ndenge akomi bilobela. Bomoni ndenge alauki. Pourtant tozaki na harmonie ya ki internet c'est ça kolala et pourtant tozaki na harmonie ya kitoko na internet tozaki na harmonie ya kitoko omona kotonga na osa live Gloria ya koti o kuna ya koti to bandi ko bunda na biso noso na kati ya live batali baseki toke pa o kuna osa live Angelica osa live biso noso tokei Gloria ke kota nani ake kota ntela biso noso 4 tokoti na conférence et tozaki na harmonie ya kitoko me likolo ba vie na ki motema mabe bobomi relation tozaki nango bobomi nyonso tosalaki ya kitoko na internet tala internet lelo nde ekoti malili internet elali mpona ki jalousie mo mal placé ok tozali na harmonie ya kitoko Mida nyonso ozoloba ezali pamba yo monaka te siko kanisa kali na zana ebende omoni makambo oyo omoni somo soki na 2 semaines oningo miboma kali na banda komona ngo banda kala kali na mokola lelo asali au moins 6 ans ya komona kaka ba injustice wana na batake mazaka mobimba tozali na harmonie ya kitoko ya osakana te lelo Gloria osani bemission te intel kuna osali su bemission te koto bemission ezali su te bemission moko kaka etikali nango kaka ya bongo bemission mo boye bana bato te boye ku bien nga namoni boye bien nde topanzani boye kitoko comme ça bato balandaka biso baziazila na bandako na bango
bao mibali baboya bino boziazi la tension ya lisu bien be bokufa. Mida omoni no olandaka Karine olingo koma lokola Karine mais okoki te atake ya une semaine 2 semaines olingi komiboma omoni siko kanisa kofinga yo finga Karine banda obanda apart kofinga kanisa ba harcèlement osala Karine po sala ba harcèlement oyeba ngo no Mida po biso tondo longola bino mwa ba stress to benga nga na osala live gloria ya koti entela koti to swana na live ya lokuta mwa ko swana na biso ya lokuta na tondo osala ezaki ko destresser bino nga na osala mwa live entela ya koti yo Mida ayo pelongwa kuna alongba ko swana tondo osala ya lokuta wana e bande ko destresser bino ba ko destresser ko destresser bino. Mais lelo oyo to sala ngo lisute po to zonga naka lisute na batu to kabwani libela okenda koluka ye soki na foyer soki wapi osala bakaliki lebele kaka na dernier mi-temps oyo opublie adresse na photo ya immeuble Karine na vanda na balabala siko owana osalaki nanu kutu basali yango te o basali yo na o balobeli yo epesi yo posa kokufa yo moko olobi yango no ekaboli yo na ba Gloria na ba Angelica boza so ensemble te etindi yo bato babengaka ochange modèle osala ambo oya kolemba YouTube akei na ye siko oya akolemba lutibi soki lutibi akei Mida soki bokomi kolingana bino nyonso ekozala bien te tolingana su te po confiance déjà eza ya kobeba donc voilà confiance déjà sili en tout cas déstressé yango wana alobaki donc confiance déjà ebebi aya confiance déjà eza lisu te parce que bapota eza makasi vous comprenez batu bakoseli batu bamakambu bapote ya non makasi en fait oyo batu basali na internet eza koboma batu donc po tozonganaka eozala lisu te omoni liboso tonosa barando moko ezalaki nango loyal mais oyo aturo eke ya koboma baninga na internet même nga na bangi internet tolingana te na bangi internet makasi kindoki eza makasi donc po tozonga na lisusu en tout cas eozala pasi ya osakana te eozala pasi bato wana boni bango banani bademo olobi bato yango bakende sola na bato mosusu Mida bato oyo osololaka na bango bato oyo banda kosolola na bango kaka na 2021 oyo baza koloba no nini bauti pa Karine ndenge wana te pasi parce que bapote eza no na mitema mpe osila te bapote eza makasi finga mutu c'est normal mais kobambela mutu bamakambo ayebi te po bosalire ye koluka koboykote baninga communauté mobimba baboya bango eza eloko esalaka pasi na motema en fait yo omona bosala bemission baboykote baninga babanir bango na communauté mais ça fait mal ka bato tosalela balive tosekisa bango bakomi kobengaka na balive mpo baboma bino babanir bino na communauté eza kitoko te eloko oyo basala DJ Arafat yango moni Arafat azali na banerf solide lisu te ocomprendre soki oza na banerf solide te okokufa tala elo babambelinga kozala na sida tala
ya nanga ko mama nanga tala kindoki kinabima na ba pasteur bakanga bandoki babenga nanga tala ba makambo ba bambeli baninga do o esala pasi bauti pa Karine bazaki ba chinois bwakelanga nano mida nasengi obwakelanga libanga ya ser nangai mama Poutine bwaka libanga lance na kofuta yo problème eza te bon nazongi mida bato oyo baza kobenga mpa na yo bato oyo ozosolola ozosepela bauteke pa Karine misu bazosolola na molili bazoloba oyo esengeli baloba misusu bazobenga na ba live bachola baseka bongo sikoyo yo likambo moko ya bongo kuta esalami te molingo miboma likambo ya bongo esalami te obanda olela likambo ya bongo nano ekomeli yo te okabwani na basere no makila botikali kaka ndenge wana me Gloire alobaki alingako makasi na ndenge ya vrai sikoyo ningopesa déception bon de toutes les façons si nasalaki émission yo déjà ozalaka na motu te oza mpe na posa ya kikamarade wana te oza koprofite na bango yango po profite okata me mida oyo eza souffrance mais bon eloko na yo oyebisa yo kolela oyo oleli eza moke on comprend ya lokuta me balatisi yo kaka olelaka te en tout cas kosala bémission bobanir ye bamama bapapa bokenda live ne tata koti so amoni 2 personnes baza te aokata live donc c'est-à-dire booloba na communauté boboya bango eze lo moko o Côte d'Ivoire esala DJ Arafat ya omoni DJ Arafat azali na baner solide te suka nango akufa akoma ekomela ba whisky pamba mona bandeko na ye mo bapropre ndeko ne moko ya communauté babanir ye baboykote ye ya omo DJ Arafat ememaki ye na liwa akoma ekomela sans contrôle akoma po soki vraiment makambo eleki epesaki yo posa ya komiboma en tout cas keba oyo ekoya nalingi koimagine te soki ekosala ndenge nini mida peselanga bana lio mbote lio mobimba okomprendre Chineke elengi ya YouTube yoka elengi ya YouTube Chineke mida Chineke bongo te mida pasi omoni ozwi elengi ozwi penza Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment, dans mon azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment, dans mon azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on laisse vivre vraiment, dans mon azana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.